Natondi bino botondi na bino nyonso baye bazwaka ndingisa to ngonga na bango ya kolanda tindika television na masolo na biso tindika bosolo ezaka sika eto tindika kapenza bosolo mususu pesa biso pusa koseka bosolo mususu pesa biso esengo bosolo mususu neti ya lelo yo pesa biso pasi pe mawa kotala bandeko na biso awa ezo mona lokwa na mboka te na nsele place moko ya kitoko mupebe penza ya fresh kasi insécurité makasi oyo tokozongisa mokumba oyo epa ya général Kasongo za musala makasi ya kolongola tous les policiers bazawa basala insécurité bazofingisa kombo na yona ya chef de l'état tant déjà bazotanga kombo ya Félix Mboka oyo ya Félix nazala akengela ate kasi moto asala ka bokengi ya ville ya Ngomba Kinshasa eza général Kasongo bakutanga kombo na okomone kutanga maawa mabe ba policier na yo o baza basi bafingisi yo makasi awa bakomi na ezaleli ya kosala ba crime kokotela bato likolo ya ba mabele basangani ba chef coutumier basangani ba commissionnaire basangani na bourgmestre ya komina nsela na kati ya makambo ba pire petit nende ba osala ba désordre na Molière tota Rolanda papa na biso papa Molière tolanda yi ba bilenge moko bazoloba ba pire petit ya bourgmestre nde basala ba mabulu moko bakoyana bakotaka commune wana esika bango bakenda kobomela bato ko papa bato na ba machette tango mino bozoluka ekiri ya bato oya makasi bako kosala biso masangu ko simba monu ko lakisa bango kende ko beta ba rebelle na este mais ya bombi ba groupe wana kasi apandi bango na ba quartier nyonso la kati nsele moi ezatende na olobanga na oyana ngasusu ate mena olobaka bosolo ba image onde na bando style longo ba tunde na bando benga bango ba bando loba bosolo esika parce que insécurité eza makasi policiers zo sala musala ya bokengi te kaza ko sala musala ya koyiba ya koboma ba imboka pona kaka mabele ezo sala pasi tozola na témoignage moko oya banda ko kengela ndako ya moto ye ba enleva ki ye pona nini pona ndako wana ipe crime c'est koti makambo ba civil na ebité état de droit bato zo sala confusion na ngoto nini état de droit eloko ezana molongo kiti na kiti ezana esika nango moto na moto azana ebonga na ye kasi na ebité na nsele to komi na république en sele awa eza lisusu na kati ya Kongo te komi république en sele makambo zo sala na ndenge nango awa elonga koloba eza te bino mo bozomona ba témoignage mama Rose Mutombo za na musala makasi ya kosala justice penza tala ba mama na biso nde bazolela na bandi ete okoyoka eloko koluka otinda osala eloko moko boye po ekalme soki moto azana bokasi to azana nzela bakoya na ndako ya esambiselo bakoteli bato bakoya na babilembola bango kwa kokotela ngambo yo kwa kokotela ngambo po nyonso ane bandi wapi epa kengo kasi kolandisa mapenza makambo nyonso pona concession ya kengo wana penza ezola kisateke eza ya ye balobi batuna mikanda alakisa mikanda ta sombe panani epa moto te kasi bokaso ya zalaki nango bango bazalaki na ntango bazalaki na ebonga nde salaki ete bapesa bango mabele oyo ya pamba mabele zaka eleta ba chef coutumier nde bazaka pe bakolo nango kasi soko pesi mwa misolo bakopesa mwa papier oke pa leta pe akopesa o papier soko sala kana leta okomisa mboka leta ya yote yo kosala nde kuna na kati wana kasi tokozana na bosenga mingi ya ba mama oyo balandela justice ependa esala musala na bango pe bamona état de droit pe eza pona bato nyonso ezaka pona bato songolo te tango tolobaka ezaka bosolo tindika bosolo nde musala na biso tosalaka kasi na kolinga mingi nazwa témoignage ya mama mbote tozoko bana témoignage moko ya mama balevaki kaka pona makambo tali mabele oyo eza kutu ata ya kengo te eza pe ya bango te awa eza terrible toyoka kaka biso moko pamba te biso na tindika bosolo ezaka be bosolo tolobaka toyaka kobondela bato te soki eloko ekosimba te tokoya kotia mwinda po ete pole ekota mama toyambi yo malamu mbote na yo mama oyi koyebisa biso eloko nini esalemelaki yo mpona nini bazwaki yo banlevaki yo bakangaki yo te me banlevaki yo na ipe crime oyo esi ekoti makambo ya civil me ezaka mpona basoda awa na république nsele makambo ekomi ndenge mosusu balevakanga ezalaka mercredi balevenga baye bakotakinga na mesa na ngai lupango nakengelaka maso azalaki azosala misala le maso amoni mouvement bayaka de tipi amoni mouvement akoti na ndako bango bazwi biloko ya mosala nyonso bapao baniveau nyonso bazwi na batelefone nga babengi nga mama yaka
mama yaka nakoboya te nabuleka le baozwa biloko wana nazala témoin mbala moko nga nazokende oke yo moto obengi nga na nsima bakangi ngai topundipundi batie nga na jipi tokei tokomi na kapema babi te ndenge oza wana tokende ntina ipekini ozokende kokufa bakoboma nabi ata soki liwe etangamaki okende kokufa na maboko na bino tokende kasi mama boyebaka bapolisi yango te mpo bapolisi bokende kofunda baindividu bokefunda bango na ipekini na ndenge solo na ndenge bomoi boye bokendaka te bapolisi wana ezalaka bapolisi te eza balataka kaka batenis civil batole vimba moto azoyokaka moto na tenis civil aye na mokanda moko te azwi kaka moto akenda eloko te bazalaka tenis civil moto atindaka bango major kiluba kasi major kiluba wana ye aza nani bokoki kokanga ye mpe te bokesamba na ye ye aza nani azotindakanga bato baalevaka bato major kiluba tokomi ma place moko boye ezalaka mwa cimetière mwa cimetière ya moke nakoya boye batelemisi babimisi nga na de mason na papa moko bakangaka azolekaka moleki ya nzela bakangi ye papa natikaka mwana atambolaka na ye na maboko mwana soki nane na 5 mois atiki ye ka bongo mwana azolela batelemisi biso mama bima na bimi mama ango yeyo mama ye wana zonga bazongisi nga tokomi ntina ipekini le tokomi major kiluba bite ya kolala awa te fo botya mbala moko bakende na ye na pizo kote balalisaka bato bakendaka ndolo nga na bite nakokende kuna te mpo nga nabomi mutu te kutu yo nde okododomaje ngai yo nde otindi belema na yo bakaleve ngai major kiluba baza na bato na ye bazaka na bilamba ya basoda te bango bayaka kozwa bato bake kolalisa bato major kiluba tokozwa nimero ne tokotia na telefone mutu nyonso akobenga ye tokomi na biso wana tokotia kutu na émission awa kutaka OPG kuki kutaka OPG 3 docteur 3 mais aza OPG aza mongala efandi wana bango bapekise babi te bato bana koya basambi te oke otya bango na bakola na pizo ezalaka te efandi wana ti tongo etani ti ba moko babetaka nga ngondo na bajeni oyo nyonso mibale nazalaka tala makolo nakoka kotambola mpenza te natika beba 7 mois azomela aleli kasi bopesa nga ata mwana soki kokende nakende na bino nazwa mwana baboye okei tongo etani ti moko nga nazotungisa kaka na bia kasi nga naomona prenya na nga te awa nakomi koto nayebi na nga mpe te natiki mpe mwana azomela 16h OPG kuki abandi obenga biso moko na bamaso wana bana lotendele mosusu kombo na ye chinois ye nde nakangaka kombo na ye me bayaka kosala koto fandi 16 babandi obenga moko na moko bayobenga ngai OPG kuki abengi nga mama okomi awa ndenge nabinga nakomi awa eza major kilu nde moto atindi belema na ye bakalevenga baleve yo na likambo nini mama nga moto napindolaka babone bakendaka kotiaka na mapango nga na mobali na nga ntina butu ya lelo tozalaki na minasi bajipeyaki wana bazoluka biso eza nde nzambe nde abatelaki biso bajipeye na butu ya lelo ezoluka bino na baporte eluka bandako na bino nzambe nde atiaki kotia monene bamona to basoda mpe bakomi na bavi de recherche ya butu sikoyo wana basoda ya république ansele basoda ya kampeme ya district ya kampeme totondi obotondi mama na biloko oyo yebisi biso kasi ezolandisama lisusu mikolo oyo utaki kosila koleka wa tata ekola betaki alobaki asolola na bana kinkoli na bapesher wana oyo ya kinkoli toyokaki biso nyonso lolenge nini balelaki na kombo ya bourgmestre ya nsele eza kaka lelo awa kaka te
Na ebité tata ekolo Antoine Tshilombo Tshisekedi le peuple d'abord ezaka kuna te batansele baza pe na posa na po sunga bango meka kolongolela bango nanu bourgmestre o solola nanu boluka ndenge nini boluka mobeke moko pesa o makasi ya kolongola nanu bourgmestre o ya nsele po ete baninga babikala kimia toyoka bambela webele tokendaka na sociétaire dans tolakisaka bino balela na kombo ya bourgmestre ya nsele azosangana na ba chef coutumier to ebite so tokoloba so samononi kasi na mosala na biso ezakaka ya kobimisa oyo ya mabe ebima na polele po ete baluka lolenge nini ya kobikisa na ba mama oyo bakomi deja na makanisi ya komona mama Rose Mutombo o aza na justice mama o akosala makambo minene koleka ba papa okokanga ba criminel okola ba bourgmestre enseli bazo sala crime azana ekiri na ye babomaka bato bakata bato tozoluka bato makasi wana bakesela biso masango ya bukanga lonzo bakende kosima minduki babunda na este tozokoba kaka ba témoignage ya ba mama ezolanda comme ça tokutana to kabwana pona lelo masolo ya lelo tozali na quartier Canada quartier oyo biso tozwi mabele awa na 2007 wana tango toyaki po biso tokomi ko bakoto ya ntsele ezalaki po sumba mabele ifo bimisa $300 na mbala moko tomonaki tokuki te mwa salaire moke tosengaki na bakonzi ya mbuka na mfumu lai na bachef mosusu wana biso lokoto toza baenseignant oyo eza quartier des enseignants biso tosengaki bapesa biso mabele par école tokobanda kofuta chaque mois ndambo lokola mabele ezalaki na $300 ya kopesa $30 chaque mois après 10 mois ale biso tosilisi mbongo wana balakisi biso mabele tango biso toyawa kote oyo biso toyokozwa biso baenseignant tomonaki kaka tableau ya mama moko bayako benga mama Nkenda oyo lelo ekumi FPI yende moto azalaki kote moto mosusu azalaki te ni tableau mosusu ni ya mutu mosusu tomonaki te kaka na 2013 tango nzela bayoko sala nzela ya Prince Kotoyo katisa pont toyoko mona kote wana ezalaki ya Kengo Wadon Kengo azwaki mabele wana pona kolista bangulu na ye mameme bangombe na maziba biso tomonaki makambo mosusu te bilanga mpete alors tango biso toyoko zwa ye atikali na biloko na ye wana ti lere bayoko sala nini oyo tango bayoko sala ayoko silisa makambo na 2013 lere basalaki nini oyo babenga ko bayaki kokota koboma biloko yiba biloko ngo nini babenga tango bayoko sala premier pillage bangulu na ye na biloko na nyoso wana lisusu ezalaki lisusu te donc ya sukisi ye pe aluwaki asombaki terrain wana te banda pont oya plaza pont ya lokolo zo kota na plaza banda wana ti yako kota na mwa ngum ye mabele na ye ebandaki banda pont ti kurubir na kamwa montagne wana esuki kaka wana akitaki mwa moke kote ya mayoyo musolo asalaki maziba kuna ndomonaki mwa bandako soki mibale soki misato mikuse esika atiaki bacentenaire na ye balako kengela biloko na ye wana suka kaka wana tokumi na 2013 lere bayoko sala premier pillage biloko wana nyonso lokola bayibaki soki ndeni biso toyebi na biso te esukaki kaka wana 2013 ezalaki fin ya makambo na ye wana ya place ya lowaki batu na même ba chef coutumier ya sombaka te ya lowaki après 2013 asukisaki a renouvelaki na yete alors lero biso toyoko senga na ba chef ba pesa biso terrain biso ba enseignant po tozana bisika kolala te na bana biso toyoko zwa terrain oyo ya Canada to kaboli ba terrain wana ba kaboli biso ba terrain wana po to désignaki ba chef na biso na kati ya école ba to déléguaki 3 membres po ba sala tressage ba kabula moto na lupango na ye bon biso toyoko kuma awa to bandeko longola matiti na makamu nyonso wana ndenge to tongi awa
na grande étonnement tozoko mona lelo eyiko koma soso o mabele o biso tozwa banda suka ya montagne wana ya suki saki ti côté ndenge tozokende ti soko ko koma ti côté lokolo lengo koma na inyo bazo loba kengo mabele ya Congo mabele o eza ya kengo te ba chef batuna ba chef coutumier biso tozana ba nini ba acte de vente ezali mais ba papier nyoso tozana ngo. Bon, ekuma isusu mabele ya kengo ndeni. Bakumi ko ya ko tungisa biso na go boto la mabele na biso, mutu asali le pango na ye, a clôturer, asali mo andako na kati. Ekumi o mabele za ya kengo. Kengo aye bisa biso asomba ka wapi. Tokenda to banda makambo oyo. Tokenda kinkole tokenda kuma tena 4e rue. Pesa mikanda kengo azaka na mikanda te. Kengo asomba ka awa te. Donc dokumi sikoyo na ba soda ba zo ya kutungisa biso na ba tumususu ba ya kutungisa biso na ba takadasere bakumi bakunyoso bankolo mabele o mabele akengo azwaki asomba na nani babenga ba chef coutumier tokende na mikanda kaka kuna na ata na cour suprême ngo tokende batala mikanda na biso mabele eza ya biso eza ya kengo te batika lukuta batika kutungisa bato mbuka nini batunga bato akoko fara kimia te na butu mo yako lala ezate bazo komiko kende kote la bato na bandako ko boto la biloko nyoso moyen fanda kimia ezate biso na bana tozoko souffrir ezala ka wapi mbuka nini batunga boy est-ce que na mukilo esengeli kaka bakunze bazala na bandako biso bato pamba ko za to fanda to lala ka libanda na bana kongo nini obiso tozotunga ezala ka bon ezala ki 2013-2015, clinique Ayaki Awa a beaucoup démolir du saut 2 fois. Un peu fort. Na 2 fois hors clinique à démolir, tout le monde a qui kengote. Totongi, Abuki. Totongi, Abuki. Il y a 3e fois, tu le dis non, pas de question à Kubuka, tu sens bien la clinique. Maman clinique, on a une clinique nini? Clinique universitaire. Tu sens bien la clinique. Oh, il y a l'État. Oh, il y a l'État. Na bato ya l'État, puis va comme ça la bongo. Basali ba démolir du saut 2 fois. Il y a 3e fois, tu sambi, tu gagné clinique. Tu mona histoire à Kengoti. Na moment oyo boye ndenge to vandi, to mona ka kezalaki na 2021, to vandi boye soki na kobosa na te ba octobre no août à septembre, to moni be ko komela biso ba suspension des travaux. O mabele ezali ya kengo ba suspension des travaux to sambi na nani to sambi na mutu te to moni pe mukanda te ba alerte biso eloko te toza surpris na ba soda ba ye ba komi ba suspension na ba suspension wana moye to tongeza to tongi ba kangi yo ba kena yo ba botoli biloko donc ndenge to vandi bwe balakisa biso mutu oyo tozo samba na epo to ba ke mabele eza ya kengo to mona ka mutu te bolakisa biso mikanda oyo to sambi to mona ka pe mikanda te kasi kengo azaka na ba avocat te ba avocat oyo baye awa ba avocat yango to yebi te soki bazali ya kengo bazali ya balu bazali ba avocat wana eza na kombo ya maître Mutombo avocat wana eza na kombo ya maître Hiver il combina avocat na kombo ya Bernard oyo bazali koya koteka keto kende to négocier na bango poto somba ba mapango na biso dupe na bana bango mais toza déjà alerté awa boyeke moye tosala misala ezate toza menacé na basoda tindenge tovandi mapango na biso ezozala inachevé moye tokontinue musala ezate mpo bazokanga biso tosomba des fois soki ezali ya papa Léon Kengo toboyi te aya kose présenter toyebaki mabele neze soki toana kati ya mabele na ye tokoboya kosomba ngo des fois te mais tomona ye moko mobimba na ye mais tozomona mutu te mutu pe tosambi na ye tomoni te mais toza na basuspension des travaux à bientôt balobi ke bazwa kosala biso dégrèpement na bandako bon dégrèpement ngo toza pe na mikanda te ogiste tozokende wapi bango baoya kobimisa bino na bandako bango bapesi bino bapapier te bazoya kaka boye balobi ke bakoya dégrèpement kaka pamba baye na mikanda te biso to bima totika mabele eza ya kengo wadondo kasi mama bino bokosenga nini biso toza kosenga boyi lokola basoda oyo batie balobi ke kengo nde apesa bango procuration ya koya na mabele oyo ke ezali ya ye biso tolingi boyi kengo u
atinda swati mwana na ye moko aya ase témoigner pona mabele oyo soki kosamba tondimi tosamba en public aya akondane biso batu ya mibeko bazala wana oyo basengeli kokata likambo oyo etali bandako pona boye tozaka na kimia. Kasi mama pona kokotisa kimia tata ekola lobaki état de droit makambo nyonso fo etambola na molongo kaka ye moko tata ekolo ndenge abeleli état de droit bino moko bokoki kosangana te boketi na ministère ya justice bokoki kosangana te pamba te ndako yoka awa auditorat ezokota kasi eza makambo ya civile auditorat asimbaka be bamapinga aza kokota makambo oyo po basoda bazaya bango ndenge batindi nde auditorat akoti yango na moma oyo toza na ONG FADD akotisi mikanda partout na compte ya likambo oyo ya mabele oyo kengo aza komenase biso na komenase biso wana tolobi état de droit mais toujours kende wapi partout toujours kotisa mikanda toujours mona réaction ezati na moment oyo to kotisi mikanda vers 4e rue toza kokende na procédure na biso mais l'air toza kokende pona kosamba soki batu baye batu akengo balobi ke ba avocat wana balobi ke biso toujours mona na te tandis que toujours benga bango bazo mona na te yango wana lokola toujours mema likambo kuna bango pe bakonza mboka batia biso poa ke po soki mukanda na biso ekomi kuna ba traiter yango dans les miables pour to boy corruption. Mwana mboka mama totondi yo penza botondi pamba te ozoloba maloba epasi ozo sala sengo te ozo sala pasi obino bobimisa ki eza mbongo kasi zana ezolandisa mana mbela tata ekolo lobaki ete bana mboka bazonga na mboka po akoya kotonga ekolo kasi kozonga penza kozonga awa kotala deja bato moko songolo basi bakangami esika mo pona konyokola bino ngana kosenga bino boye bosangana maboke bosangana bokende pa mama Rose Mutombo azo sala musala azo tala te mobali état de droit yenda kotala soki bino to bozana molongo to bozana ndingisa ya kozwa esika na bino akopesa bino soki eza ya bakengo akopesa bino kolandisa mana babilembo kasi ngana kosenga bino bokangama bosala lisanga tokoluka bapandisango po ete biso bapandisango tozosunga bayimboka eza musala tosala kaya ekolo tokotia bino maboko bosanga na bino nyonso bosali banderole na bino soki bokosala ndenge bokende kolela mama Rose Mutombo asala justice akata likambo atala banani o bakotia bana mboka moto na ibite soki likaniswa ne kosepelisa bino soki kosepelisa bino te kaka bino kasi ngala pesi bino kaka be mayele o boyi kosala journaliste na sepeli mingi na lolenge olakisinga isikona lingina yeba bureau ya ye mama na komonela ngo na kote nini po na yebi ya bino bosangana bopesa biso programme biso tokoluka lolenge nini toko lakisa bino pona boya kotia to koya kokotisa mokanda na bino epa ya mama oyo bayebi te ka tala azola taliputa kasi mikolo ba mama ba kosala musala koleka mibale na banzete ya kotala likambo na bino pona ngongo eza lisusu te bazotala tozomona ba dirka ba chef de l'état bazokota makala kasi bongo yo kaka moto pamba boya koyiba misolo ya bana mboka kaka pamba bo bakotika yo kasi ngana azosenga bino bomata tina ngo likolo lokola awe ekomi déjà insécurité et comme bato misusu bakufa yambo bato bakufa bino bokende déjà kobelela mama atia bokengi awa po ya tali makambo justice akata likambo na bino. Merci mama na sepeli ndongo lobi tokosangana na bandeko comme ça tokopesa yo réponse nyonso tout ndenge okorienter biso et pa bama totondi obotondi. Merci mama. Tozoko bakaka na masolo na biso kasi yambo toka bana bino tokuninga sutu sa masolo na mwana mboka Josie azapenza diaspora ba diaspora o babenga ki baya pe kutumwa na kati ya ekolo kasi bakutani penza na mwa kokoso penza makasi kaka ya eloko to bandaki oyo bango nyonso bakoti na kati awa tokuninga to solola pona ye amoni yango boni akosenga pe likanisi nini na nyonso zoleka akomeka koyebisa biso oyo amoni na misu na ye et puis akoza na ba solution nini o akopesa mwana mboka topesi yo mbote pe to yambio malamu ba diaspora bazwaki likanisi ya kutelema esitu bango bino ba ebuti libanda bubakisi mwa ba mayele moko boye na makambo pende tali kotonga makambo ebele pamba te tozaki penza na mwa sima makambo misusu kasi na kolandisa na bino kozala pembe na bino bozomona kuna epa ba paya biboya nango pe epa ina biso kasi epa ina biso penza makambo efandi penza ndenge sengelite ndeko moko
ayaki na likanisi déjà ya kolandela bamapangu boende bazoyiba e projet eza en cours so kaka tata ekola tie mokolo to na ye nde bapesi bango ningisa ya kokota penza kobeta bakokoko epai ya bamiyibi wana kokanga bango kotia bango na boloko kasi mpo na yo kokutana to komona nyonso ezoleka awa koki koloba nini mo analyse na yo? Bon, c'est vraiment compliqué. Le problème, toujours dans la diaspora, c'est la vérité na mensonge. Vérité, à défendre vérité, mensonge, à défendre mensonge. C'est très très dur pour nous arriver à convaincre Moutou aux bandits dans le Kuta. Bon, parfois, biso diaspora, tant que toujours kende na juridiquement ou na oyo toyekoli ya koyeba ke ceux qui bazo condamner mutu na likambo to bazo accuser mutu il faut mona mutu ozo samba na ye to ordonnance ya mutu. Bon, c'est que bino bomona ka eloko te tango bokendaka na ndako ya esambiselo. Non, pour le moment na lo balaka oyo ngai na vivre. Donc bino moko o balandaka ngai na internet to na ba ninga na ngai nyonso balandaka na o konsera batu nyonso même bana biso Congo eza biso mabele ya biso na okloba kutuke tokende construire na village na biso parce que na village na biso tokoso mabele te na village na biso to bandeko na biso donc tokuta ba mikakatano te ya Kinshasa. Problème eza peke na ba chef coutumier na biso baza ko orienter biso na ndenge ya mabe soki ba tekli biso mapango to terrain tango eke na bourgmestre signé to na habitat sima nango retour nango toza protéger te soki okende na cadastral. Il y a un moment likambo ezali awa. Parce ndeko bosala yango te soki osombi déjà mabele okenda bokenda na cadastre te to boyaka sima. Pamba te balobi bango moko nde bato basara eloko wana bayebi ete moto apesinga misolo kasi akomiti na suka te akoya lisusu ateki yango pa moto moko bopo cadastre aza na kombo na yo te to numéro na ona kasi te. Voilà, eza bongo te o eza liboso eza importé eza soubassement. Donc au cadastre voiture na lupango na yo mais soki bandeli eza mabe cadastre ne koya mai. C'est-à-dire ba loi oyo ya chef coutumier na ba loi oyo ya république na constitution sikoyo parfois ezo compliquer biso. Omoni ngai na yeko somba par exemple to na kaba chef coutumier azana par na ye soki a pesio mabele signature na yende yango okendango ko cadastrele au sa cadastre na. Mais ce que yo so somi na deuxième personne asomeli mabele signature à deuxième personne ou anande yango ko cadastrer parce que oya liboso a cadastrer qui na kati donc yo ça a suivi il y a numéro cadastral il y a moto yo salaki donc c'est important faut que tu un registre de compte il y a registre parcellaire. Bon parfois batubazo la qui s'habille on apprend chaque jour mais batubazo la qui ça batu procédure té na ba vie à moyen pe ya mbongo pe ya mutu mutu mso préféré tamsu atonga nano mukola kozambongo akeke cadastre wana monte ko tianda ko pinda na non l'état boto la ka ce il y a 3 ans ce qui aussi ni na mise en valeur té fiche parcellaire déjà ils ont la qui ça tant aucun habitat déjà ce qu'a pesio da pesio fiche parcellaire na yo yango ko tia photo no tie kombo na yo soit moi si to mbali ou qu'est-ce qu'on a commune a pesio acte de propriété voilà acte de propriété vous êtes un propriétaire cadastre azaka pona ko calculer ba mesure ba tekeli a confirmer ce que ça par exemple na 60 mètres to 40 mètres hier il y a pendant un jour na moninga na yo bo lo ba teke ngai na zana 80 ngai na 60 si banango ke ko soit registre propriétaire so ba ndenge izalaka et là on est sur souci na biso ezali ke na historique il y a amphithéose par exemple to ba amphithéose nto tsala kwa neti location mabele mutabilanga eza ndenge mote na mutu azol tonga ndako mutabilanga baluesake mabele akokenda ta na mboka moko bokei bakotekelo mabele te bakolueso mabele pendant 25 ans to pendant 30 ans. Bon ka onga zo balikamba diaspora babina biso tozonga biso diaspora tosomi mapango tango ko somi lupango na yo pa mutu balobi na mutu wana nti ka nanga no balonti ka ya sikoyo ngala zanango na la ka ya lupango
na lupango na ngai ndotala kwa lupango na ngai nakomi komona na lupango wana bato bazo interdit mutu ato nga aza propriétaire ya lupango donc mutu akopekisa ngai natonga ndako eza mutu ya urbanisme soit so nasengaki autorisation urbaine te mutu akoki kopekisa nga mais sikoyo selon ndenge makambo ezoleka awa totisa précisement na Canada na ngama te ezosala neti nga moko na bayelaki nga basoda auditorat bayelaki nga na kata ndaku na minduki na butu na moi liboso na moi lelo nde na butu bayaki kobeta bandaku mpona nini auditorat basi bakuti pena na nini voilà donc ekomi tozoyeba te kieki na kuna bazo akize biso ke biso tovai na kata concession ya Kengo Wadondo na kata concession ya Kengo Wadondo sous-bassement babaka preuve ezolakisa te bandi wapi esuki wapi sikoyo tozosala confusion na mbata poto na bango binga azotuna so babi bandi par exemple soki babi Kengo aza na 19 hectares mais bandi wapi esuki wapi bon omona wapi bato ebandeli botungisa bango te botungisaka bato suka tozoke nango te toke na nini wana te tozobaka lokola biso siko tozozonga mboka ndenge mpe na poto ekomi makambo compliqué na ndenge likambo mabe tozoyawa mpona tovanda na bandeko na biso na babanlie bon siko tina nango nini elengi nango eza nini ya kozonga oyo leta apesi yo mokanda oyo leta aza koprotege yo te leta azoboya yo tonga na bape de moyens donc ani biso toza na site est-ce que on eza leta to baza bacriminel est-ce que makambo oyo kobetela biso soki tolandi mpenza bien ezokende mpenza na molongo te pamba te auditorat nayebi te mokolo nini auditorat asi akota makambo ya bandako akoma mpe koya koluka bato ntina butu bato balali kasi mokolongo na oyo bano kaka mokolongo na oloba no mokolongo eyaki yango mpe mokolongo ebandi donc ana république ensele nde eza bongo te nakoloba mongo eza bongo te nga azoba ka oyo ndenge ekomi kasi te biso makambo tokomona awa na Congo ezalaka bongo te lokola awa moto anokengela ndako akengelaka lupango likolo kaka ya kotuna bato boye kosala ndenge nini mama bakangi mama ya oyo akengela lupango baenleve na police totisango ya criminel na un major Kiluba amemi ye ti na ipekini mwana kutu bakata ye mabe likolo acte wana lelo mwana wana ya muke akoma kobanga soki amoni kaka kamera liboso bazobanga alinga mama na ye aloba te mpona banda aobanga basoda oyo okanga donc mwana tikali eloko ya mutuke famille Kengo Wadondo mutu ezoluka misère na bango tokende na baka bolandeli mpenza famille Kengo Wadondo bon mama te biso kolanda biso ava toyawa tobandai kotuna koyeba bayebisi biso moto wana na famille ya Kengo Wadondo ye bayebi atekaka ayaka otekelaka bango bambisi bon yango toloba avocat wana oyo azoloba ke bopesa mbongo na mbala mibale wana yango toloba nga na diaspora nayekola mibeko awa presque administration ezala presque ndenge moko mais awa soki ozo kotuna bamoni yo ololendo soki ozolinga oyeba vérité bamoni yo ozolinga omilakisa donc yo oza na mposo oyeba eza ndenge yango nayebi so neti par exemple likambo ya balettre na ye moko kolo likambo est-ce que azoyokaka teke kombo na ye ezokende mabe totiaka biso na bandi nzoto oza kolongono te mais aza na bavocat aza na bana na ye aza na banini na ye so bazotanga tosala lokola neti bano ya mike soki lelo tokoloba mpo na biso te tokoloba mpo na bakoko na biso bana na biso lelo soki bango bazolobaka eloko na bango soki lobi ateki mpa chinois ye abengani biso bana na biso bakoloba nini ekotikala histoire ke motu songolo Kengo Wadondo motu akoma biso lelo tokoma balocataire biso lelo tozanga esika eloko tokoboya yango wana tokotala mpona lobi na biso eza ndenge nini ezala te lobi te bakoyaba bako mikanda boye lokola siko basali babiro o mikanda boye somba boye donc nde eza bazotinda biso tokende na deuxième achat siko mbongo bokopesa nani balobi bakofungola bureau ya commission moko ya kosala nini soje 30 sikoyo ezali ke moto bazopresente biso avocat nsoki aza avocat te aza commissionnaire ya mapango moto bazopresente biso ye moto akopesa signature moto bazobana biso nini makambo ya na justice tosala lokola neti ONG fag na ONG wana dossier eza na parquet na 4e rue
mais na auditorat bayebi te ke dossier eza na 4 mois. Bon, batangi kombo ya avocat moko maître Mutombo ya komi conseiller président. Mais tant que maître Mutombo komi conseiller, maître asala kwa mupepe, bamona ka été. Batangi kombo maître Mutombo ye pas na kati ya. Ye pas na kati yende mutu azana nini. Or, soko landi dossier onde ezali mutu azana signature ya kokabula concession ezali maître bienvenu Pumbwe. Ya zali avocat à Marie Claire. Donc, histoire, on doit comprendre, tu parler sur les diaspora. Là, plus, il y a diaspora. On a des cas, il y a juridique. Mais nous, quand on a biso, tu y a des somba dans Mboka. Bon, beaucoup de gens ont biso, beaucoup de gens ont biso, auditorat militaire. Dans l'auditorat, tout le monde est parisien. Parisien, ils ont titre. Biso benyo sto luka. Abi bino bobuka na makasa. Oui, attends, tu na makasa, faut te place ni to pesa mbongo. Mais le parisien est au Pesambon en Malami Balé. Voilà, Tony a puisque parisien sera dans la banlieue, tout sera balé en télé. Tu peux pour nato nabaninga to sangisa, to sangisa peu moi ailleurs. Naba mama, to yeba pending to go vendre ensemble, que et peut ça peut bana mikem sous courage que ndenge moto akoma boye, ngape na ko komandenge ya koma. Ndenge moto alia kanabiso, ndenge ni moto azalaka. Eza teke bomo na ga moto alika na jeep, mais beaucoup approche akete. Groupe ça peut mutu mayele kende boye zonga boye kombola balabala sachet tinga chaque tongo na zora bana mike to le rotara ba sachet na balabala eza un plus eza éducation zo pesa bat ozomona donc problème eza bango basangala tout ça le quoi mama na mwana ceux qui par exemple ezali kambo ya papa kengo adondo to mama sina to mama basangana basa eloko moko to zala eza affaire civile eza faire te batinda police criminelle batinda aner netinga lilo na butu ba porte ba ko ningisa porte bon na ko lo ba mingi te mais c'est pas bien ngana risquer ko ya ko vendre na banlieue ba banlieue le quoi neti Kinshasa mais to lingala to ba neti mboka pona commune Moracé mais on télé yango za commune ya diaspora ya futur ya venir Maluku ba yebisa bato ke neti pour na projet à l'état za marché industriel et kozala na Maluku pont ya Brazzaville et aux na Maluku. Ba préparer batu ba longwa kuna ba yaka kuluka bandako tato bandaki ya ezaka zamba. Donc le komisko bandako besoin ngabo benga na biso sko bobenga biso poto kindi wapi. Ba enseignant biso de la zone ba enseignant. Yango to ba enseignant a gagné à combien? À ça l'effort na ya côté retraite pour na mbongo na yi. To trouver solution amiable. Donc concession ezaki ya enseignant nde yango ebongwa concession kutu yaki enseignant te eza concession tout ça lokwa mboka mboka ezaka mboka kala même soto botamaka te ezaka mboka yaka mboka bato mabele za bato biso Congo ezali esangisi biso ezali ba clan ba famille chaque mutu na mboka aza mabele na ye Kinshasa toye mabele bateke mais za mboka. Donc ce qui a sombi titre na ye et ngo bateke yo ya kobotola pona mabele na ye basenya basombaki pas chef coutumier mutaza na kati yani bon histoire ezebele ba beta ba chef coutumier batika ba chef coutumier mutakala ba beta donc ba histoire ezebele ya nini te était pas te répéter en tokoto enfin en na kati na biso ya kama solution acquis des droits oyo asombaki lupango na ye asombi lupango oyo azali kambo ya crédit un crédit à l'upango assisa crédit oyo asombi na nute alinga asomba comme ça to orienté sombi sabatu na makasi te ko sombi sabatu deux fois te pe policier aza ennemi na biso te policier azali moninga aza ko pesa parce que sécurité biso pe concession eza concession militaire te pour la batinda na biso ba auditorat militaire ba aner te évidemment service nini donc on a encore répété mingi souté. Voilà, yango pe to bengisi yango pe bino lokwa boyoki mawana biso boye pana poto en tout cas tous a prudent tous avant to somba lupango to soma mabele o moni mabele baluka na sima tuna ba ancien histoire ngo ezandenge nini tuna batakala ezana ndenge nini kende na ministère a plan tuna na 10 ans ba kosa nini awa kende na kotuna na kende na cadastre côté wana ezana kombo nani avant on s'engager au somba mabele avant au kende au somba nini erreur biso de sali faute biso de sali ya kokota soit eza vrai ou faux biso to lingite bino bokoya bakoko na biso mingi bazolinga bazonga
baya na bango kovanda awa soki makambo ya ezoleka ekomi kobangisa bana ya poto bandeko na biso kutu te biso toza bakinois tobotami tokeka ya poto liboso ya bato me bano babotami kuna bayokaka kaka sango te kaka chez vous là-bas comme ça que là-bas les militaires neti mwana wanga bayebiso bayebisi eke bamilitaire bayaka koningisa porte na yo akobanga deja papa na ye nga oboma akobanga koya na mboka bana nanu baya kobongisa mboka oyo kaka biso badiaspora nde tokobebisa excusez le terme mais c'est pas méchant mais c'est la réalité diaspora nde moto ezalaka na gouvernement biso nyonso diaspora biso oyo biso bakongo babengi bamindele ndombe biso bapesi biso mikanda toye awa olie toprotege toye mayele oyo toza nango kuna toya kosunga biso kaka tokoya na taxe ya TVA biso kaka tokoya na boye biso kaka tokoya na kaka biso kaka diaspora na biso kaka diaspora na mais tokokritike gouvernement tokokritike ta tokoya awa tozokaka eloko te mais bana oyo batangi awa kaka bana yango olie bakumisa bango moko bakinois okomona kinois na ndenge akokritike te me bamboka tie na ndenge vérité bango kaka bazalaka oka gouverneur oyoka boye bamboka tie mais kinois azalaka nete bakinois so bakinois bakini okola bato ya este nde kino ingo ozala changement bakinois kaka bakokumisaka kaka bato kaka bazokumisaka bato wana me ye moko kinois osala eloko te naloba mingi su te oyo tolobi wana bana poto bozwa banimero ya telefone bobenga bose renseigner oyo aza na noko aza procureur atalise likambo oyo so oza na besoin na ye komelanga mpo bamenance wana yo omenase biso tosi tomesana na menace mais so oza na posa oyo na idée ya bien bosangana nga na osenga bino bosangana mpo bocombattre eloko eza eloko moko na kati ya biloko ekobebisa mboka oyo vraiment ekoza ya liboso ekozangisa bato moya kosala Kongo penze kuma kitoko totonga Kongo tokotonga ngo ndenge bato bakobanga na caméra oyo nazobenga na obiloba na bana na biso ya 18 ans 19 ans 20 ans biso ko bapapa te biso bapapa yere moko likukuma mais moi na biso ozowo eza na iPhone 12 oza na iPhone 1500 awa na mabele na yo na 1500 yo kosomba telefone tokozwa crédit awa ozwi mabele 20 sur 20 na mboka otongi 20 sur 20 toyebisa diaspora obemi bana na McDo au $100 awa oza na 10 sacs no asima donc na ndenga mabete kokoma pe kolo lupango yosenga tosoma lupango na Gombe yosenga ka lupango tosoma na Bandal yosenga tosombe on a poto bino bofanda kuna bagombe zalaka te bagombe bino eza partout partout mon eza kitoko po ani bango bazaki na posa kotonga partout voilà Kinshasa et Gombe n'est pas Kinshasa biso atwana ntsele mpepe kitoko makelele te ngai yo jika sans charisme na ko vanda na kati ya banlieue na vandi na batu na olia matembele comme l'autre fois na bisa bino la salle dépense à $3 3 euros mais tu lié matembele à part Dakar les gens qui na somba Thompson mais la salle de $3 tu lié na maçon tu lié équipe mobile donc on a commenté mingité et ça ben na étape so to lobi malamu ozui o to mabe malamu ndeza boya mboka eza biso tokobunda kaka rero biso tokosala tokoyebisa bino mpona bokorrige bino bozala na ekenge balia bino mbongo te bayiba bino te osomba lupango osomba mabele pasa bien même maluku même mbakana kende totondi oyo botondi na bandeko nyonso bakozala na bosenga ya papa José numéro na ngai ya WhatsApp ya mwana soki namoni oza na likanisi ya bien na kosala bino conférence tosali conférence bosolo likasi ya bamenance bomenance biso tomesana nango po eza mosala na biso eza lipa nango bate na ye bolongi na ye ezobima na nzoganga mpona balongola bukumesa ya nsele po ete bana sele babika mpenza na kimia eye pa kopesa biso bato ya makasi oyo bakokatela biso masangu na bukanga lonzo bato ya makasi oyo bakende kobunda na barwande na Rwanda po ekiri wana baganga yango kala kasi lelo penza kotala penza bambuma nango ekomi kobima na kati ya komi ya nsele boni auditorat ekende kokota so eza na bato mosusu basi bakoti na kati ya eloko oyo etat de droit etali mutu te etali kombo te kasi moto banga mibeko nde bokasi ya etat de droit topesi longola na tata ekolo tobandi ete etat de droit oyo ekosimba moto nyonso akoti na kati ya mabe po ete boloko ezongisa ye moto tokomi na suka maso na biso na tondi bino botondi na tondi natan oaza sima caméra na bazalisi ya chaîne tindika télévision bango basalaka tokomaka bepayo biso tokomaka mpona kokomisa bino koyebisa bino eloko nini tokoki kosala na mboka ebangisa bino te kasi bozala nde na ekenge
$3000 londe papa Joseph Toloba $1000 apamba 1500 ozana esika na yo moko tongi lobi e bando pese lo bambongo wana ozomona eloko te iPhone ezobi ba plus bozo lia mo bozo kotela mindele mbongo kasi pa na bino mo boko tonga te babando finga biso timbula nini kasi to bunda po te tolongola maladi nanu oyo ya kolongola bato ya boye pona koyiba bato mbongo bakende kopema la kimia na boloko po ete biso tokoba na kotonga ikolo na biso na tonde bino botondi. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, intense temps, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé un store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client avec ma produit il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zote kama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabilo kono sotela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.